Dorcas Elonga. Je suis la nièce de maman Maki, l'amie de maman Bijou. On est là ici ce dimanche, on est en Afrique. On est ici au Congo, précisément. Mabele et à Makambo. Si on est là, on est allé solo, on a biso. Na Makambo est sur les cas en Afrique. Le mot dit maman la biso mon roto et biso baza ba jeune fille. Ils va la tout ça on comprend. Nous allons faire un petit discours avec eux pour développer moi qui m'a solo et sur les cas en Afrique. Donc vous avez la passion d'anga, vous allez voir beaucoup de choses. Par exemple, bien. Bonjour. Oui. Bon, Yoga, Awa, la droite de la maman Maggie. Vous voyez bien. Et ici, nous avons la maman Bijou. Bijou la reine. On a été abatté. On me sous. Voilà. Nengaki to bandalelo, maso na biso. Dès la ici biso to solo la makambo Italie Afrique. La vie ici au Congo, hein? Notre sujet c'est ça, la vie ici au Congo. Comment ma cambezo déroulé, comment ma cambezo marché, comment ma ndekolabiso ba utaka libanda, bayaka komona vie awa o batika kala. Donc c'est un peu ça. Toleki na maman la biso Maggie. Bonjour maman Maggie. Tomonio awa na Congo, Afrique pardon, précisément au Congo à l'RDC, na commune ya Bandalungwa. Mama ke koyi sabiso ozo sa nini kati na esika oyo? Mais côté la copine na ngai azala magasin awa. Copine na ngai Bijou. Oui. Ninga na ngai ya tongo. Ah. Ninga na tongo mbango muto ya bakota loki. Ni tongo tongo tana eza. C'est ça ma copine préférée. Ouais. Donc on a ba jour pour na ko na Congo awa. Ça a pas na ye azala moi ça na petite na ye fandi awa na terrasse na ye fanda awa to ba mamu febe mukendenge sengela akati kala ndet na mboka na biso to uti yo mo kala banda et na mboka o eza moi liberté ya li place de yo fandi ya to na hôtel ndeko na ngai donc maman Maggie ba isi biso kisasa nde makambo. La Koutimboka, quand même, il y a des difficultés dans l'ango. On a trouvé que ça va, ma propre, y aller, santé, la monde va bien, la moitié on a fait ça. Mais on vit avec un ah, madame, même si on peut te voir moi les solo n'est à la carte. Moi quand moi ils ont nini. Mais quand il y a besoin de la, on va bon ils ont qu'un bang. Même si bandé non les solo là, tout c'est comme qu'un le on a bateau va Hollande biso, ah on a Congo. Oh ma tata. Ma tata, oh fallait yemba, mon client est un zambe tata. On a remarqué sur le net, mon cher, à $100, ils ont lié à Maloko la papier kaka. Ils ont qu'une banque. Oh. Voilà, en tout cas, ils ont passé. On va tata musulman, ça 5 mois, 6 mois. On va foutre à bangoté, on va avoir des difficultés macaques pour qu'on doit $100. Mais si on aussi $100, on est aussi dans le comprendre l'été. Voilà qu'on doit passer, mais pour aussi la rapide. Maman, on peut expliquer ce que ils ont aussi la wana, bazo penda yo. Toi, ils aussi la ndenge on peut expliquer bisongo. Pour ça parmi la réalité au trouver en Afrique. Aussi la on aime so changer, on somba lipa, on sombi, on ce qui ndunda. Bido ka kulia ka olamba, ozo panza ka bongo makala. Et que non ka bongo. Nous sommes na funa ndako na makala na ndako. Mais là ndenge bongo zo keleka bongo somba we c'est ba transport, on va sauter moto et pas. Ce qui saute moto. Maman. Ce qui saute 4 10 na oyeba kubite. Ce qui za sauter 7, ce qui saute na ko na okate. Maman Maggie, kati on mukie. Ni kama saute moto on a pété au papa na té. On peut expliquer ce ces amis. Ils ont pété ma mingi en Afrique awa na Congo précisément que ni kama saute moto. On peut savoir ce que les amis. Maman expliquer biso non que pour comprendre té. Ezaya mokonzi na biso chef d'État. Félix Tshisekedi. Bazwi ba idée ya kosala ba pont auto za on a poto oyo mataka abati na likolo. Oui. Ya prendre ce bazo sala ba biko sauti mouton. Siko yango ezo créer makambo na biso atondenge.
bon il y a aussi des difficultés pour le transport comme il y a au transport là nous problème embouteillage là nous sommes à 2 heures du temps au Kanga nous à 3 heures du temps faut nous souder route pour libérer nous souder fika afiki kuna non ça comme moi trop compliqué mais nzamba osungi ça donc bien pour eza pona lokuma mboka kwa mboka eza et comme propre ndenge utaba mboka mususu. D'accord, là nous encourageons sur notre chef de l'État par rapport à ce qu'il fait ici en Afrique, précisément au Congo. Nous savons bien que Dieu fera grâce, ça va finir à bien marcher. C'est un peu ça. Bon, maman Magui, tu as dit que maman Magui. Maman Magui, au combien de temps tu as solo ndenge beaucoup de maman Bijou, tu as bandé les ma solo bien bien. Au bet la biso ma solo pour te comprendre un mois ma passe hein. La personne dit moi au coca na quoi. Avec la biso moi les solo et ça la biso bien. Ba la kimba yo. Copine ngai oyo, bon la kinanga na limani pas camarade ngai mususu. Paul, la otala ye bon comme kuna ekutana la Bijou parce que camarade ya Paul ezali eza Bijou ya wande makambo bon to pemisi maman Magui mukie alobi mingi hein en tout cas maman Magui alobi mingi to yeba maman moko no yeba te aza jeune fille à 12 ans 13 ans moi je sais pas. Mais tu as dit solana maman a biso Bijou mukie. Bonjour maman Bijou. Ah, na CP ni mingi. Ah, pas de problème. Toi en Afrique, tu es na belango ba poussière. Ya on est makambo mon kilango matata. Maman Bijou, to moni o awa o vanti yebisa biso sala nini awa na sika o. To yebata mukie. L'Afrique n'est pas comme ça. Maman Bijou, combien de la biso moi lisolo ok. Na Afrique awa, et là on nini oyo sepeli na ngoto bana no ba point positif. Depuis hier, nengo zotambola et là koni les autres sepeli ça ou quoi? Talaka. Et là on sepeli ça, ouais sepeli ça. Ah, tu vas dire point positif. Ouais, sepeli singa ezaka ko senga ngambongo so na vanza. Na bana bazoleka. On aime te sepeli singa. Oh, on senga mbongo siko na comprend été. Voilà pour socialiser biso quoi. Nous devons savoir de quel sens que vous parlez non. Nous devons savoir ko senga mbongo ngona ndenge nini bato bazotungisa maman Bijou to ndenge nini. To zongeli maman Bijou. Non, ezo sala nga plaisir mto leka wa yembeli yo, abineli yo, ofungolisa ko pesi mbongo yo, lo ko sala nga plaisir. Ah, na komi, na kosala badon. Tala kaka maman Bijou za moi mikili hein. Biso bana miki, nga pe na koti kaka. Biso pe bana miki tozana moi système na biso de vie mususu hein. Tala kaka, eza bongo. Tonto ye, to ko sepela, il faut tozala moi ko kabaka kwa nenga ezalaka. Bon, na ozongela maman Bijou de kesa la ngami ya mususu. Maman Bijou ba difficulté ni no kuta lango awa. Hein? Surtout côté tokolo bela côté point de vue quoi. Moi ba difficulté ya mikempi kuta lango ko partager na biso pe awa tozo landa yo. Normalement difficulté zaka moko e umeli ça fait longtemps et sila na ngote. Ka les alaka soki oye o misano mbongo te ka biloko kuti on te ka ya ngono ndia mbongo. Ndia mbongo na yo. Mais ce qu'on difficulté zaka ke mbongo ezate muto sozo le la misala muto sozo le la passe donc c'est ça. On est là toujours d'ambiance la kin makambo comme on a toujours dit que ici au Congo ils appellent makambo belo et les kaka au batu mingi baza musika ba ebakate to nga to continuer toujours maso la biso la maman Bijou. Bon to ko les kakota maman Bijou. Maman Bijou question à biso eza boye. Conseil ni nos copier sa bateau bazar en Europe. Ou souvent les enfants qui vivent en Europe, balobaki Afrique awa, bandoki, Afrique awa, ezalaka, hein? Comment dirais-je? Afrique awa ezalaka toujours babilo mora kobanga. Est-ce que conseil ni au copier sa bateau bazar en Europe, ou bazar appelle la posa baya mais babanga ramon makaba kindoki, babilo moko bongo. Maman Bijou ko expliquer biso. Parce que moi je viens d'Ayaka Mingi. Oui. Ma père, on a Mingi, on a Zara. Parce que la Lina Kangana, mais normalement, le Bama vraiment Mingi en Europe. Oui. Bana Bisso Mingi, la documentaire
na ba TV et puis bayoka yango na ba école ke Afrique awa bato bafanda na zamba Afrique awa bato balala na banzete Afrique awa baliaka na pasi batambola kolongu mais na part na wana olobaki bana na bayebi Congo baya Congo et puis basepela bamona ke oui bandako mosusu eza na Congo awa na Afrique na poto kuna eza te tu vois bana nga bakende bakota bapiscine bakota baplace ya pêche batambola baplace ya bien balongola image wana na mituke ya Afrique ya bato bamonaki bato balata basaka donc eza kaka oyo bakanisa ya bongo balongola wana mituna mais nalingaki ava tokabwana na bamama na ngai nayebi te bamisicieni oyo bango bapreferaka mingi so baye na Afrique mais nakosenga kaka bayembela biso ta nzembo moko akala mingongo wana kaka ya base succès oyo bino boyebi kaka ya mongongo wana mama kisasa makambo boyembela biso ta mwa likambo ata tro matata te yambanga nayema moko pelele motema na ngai pembe yamanga na mama biabele wana zonalingaka ye mingi azaka mpe lokola ngai wana apesa babizumi mama biabele zanga pambola ye mwana poto ayemi nzemba biabele deux fois te nasipika wana po yango kaka nayebi. Bon, merci beaucoup à tout le monde qui est abonné dans notre chaîne. N'oubliez pas, notre chaîne c'est Bidor TV. Voilà, ma solo est sur YouTube. Ne ratez pas, prochain numéro. Nous vous disons bon dimanche et bye à tout le monde.